bois cool bras ba mbote sikoza to solo lokwa mikolo ngana zala copine o mokili mobimbe ba histoire ya ngana yo etikali gravé na ba buku ya Congo. Tu comprends l'histoire ya ngana yo et atolingi moi c'est ndenge il faut moi c'est na star ko lekanga tout le monde ba yebike moi et banyafania tozalaki ba mis dans approche dans rien à dire mais si bolingo c'est si là pourquoi basi na ye tellement ba yebika ke ngande na zala leader il faut faut pas chrétien ba nos ala kanga on a salé tikala bika moi histoire bo changer té donc na bibo sangana bo kota na ba réseaux sociaux na posa ma fille na bino on est ça na grand bien ba vie batala ba vie etala manande bo komi bikoma koma na ba vie na bino na ba komi ba journaliste mo bo na ebité ba 6 na ba souhaiter la maraté soki ba ye pa na nga ba bika ku c'est pour elle qui tala ya Congo qui tala ya YouTube qui tala ya Paris qui tala ya États-Unis na nga ebité ku c'est pour ça ça l'émission faut monter chrétien ko tala ma part Miko Star na ser na nga Sandrine na beauté oh ba ebike atana chrétien ku c'est ba ko tala nga atana fingi ku c'est na ko bin na bien mokile royoka ben non mutuka ba problème Jacques ebinga mais moi je la connais pas pour la première fois abina na côté ni asala ni na Congo utika ba bilo mo ba pamba zuma caméra na micro télémisi muto loba ba salité ser na bibi sa Ronaldinho o expliquer nga ba danser za bina ta sale loto cha micro pour nga répondre yo o ba vie etalama cuisse de poulet kapala ba tout ba Hollande biso valance ça c'est pour la toute première fois mais pourquoi bon et bon tenir nga regarder mais na remarquer yo comme si comment on va bolinga ola ta soutien te pour ni tout ça o soit kaini na lata boy inaka ya ko excuser nga na chaussette te mona pona basi oyo babala te babota te mabele koya bango to la bango yeo on peut non bota te jour pour bota te moi na boti atana bota ta bébé ameli papa na ameli boye kaka moni bino boko bunda na mbuma tondoro bo bunda na ngate alenda tezelo ko ta papier elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci beaucoup, bon dimanche. Nabato tout continuera toujours Rolanda tonton de la presse congolaise, tonton Juvenal. Boyebi par rapport à l'actualité, bino boyebi nyon soir la ville province de Kinshasa. Balobi chaque dimanche tonton Juvenal sur Elengi à Congo. On est là juste pour promouvoir la culture congolaise à travers le monde. Neti dimanche oyo na poko bat ba rozela ni Elengi à Congo Juvenal a koko tsanini, tonton a koko tsanini. Mais je vous assure que non par rapport à l'actualité, nega bolelaki mingi cuisse de poulet kapalai, babi cuisse donc il y a blaguité ba tekindoki ba somi nganga donc ba tekindoki ba somi nganga blaguité donc on a petite sœur na ngai lelo oyo par rapport ya ba makamnyo so obino bo yeba ala méchant mabe lelo ala méchant qui je dis bonjour et bon dimanche. Bonjour mon tonton Juvenal, garçon capable. Ça va? Ouais, ça va très bien quand on a ça va, ils arrivent chaque jour en Zambasala. Ouais, tu es à Cheflor, bah tout est Cheflor à la ville, donc chaque dimanche au moment on va côté la ville. Yo bikaka dans to boy cité trop de aluba kasala ki do yo bikaka biso ba la ville hein. On ça trouble. Bon oui, t'as la cuisse de poulet la star internationale Lionel Messi na bango Cristiano na biso ye yo cuisse de poulet a connaît pas kotuna a bana fanya moko bana fanya. Erreur moya ga sumbale ça. Merci beaucoup, Cuisse de Poulet. Je dis un bon dimanche d'abord à Héros d'Alombre, bébé Bokechu Confort, la femme aux classes mondiales. Merci aussi à Yves Malou Kinshasa Makambo, à Rita Monzambi. Merci à toi. Alors, Lelo Oyo, n'a habité, il paraîtrait que Bossala, Union Nabino, Oyo, vous avez beaucoup de Rabino Nabino, danseuse, n'a habité, Pesa Bissonon, nous, les Sangan, on est à Maïcha ou Bezani. Non, on est à classe A, première classe. Ezali Agnastar, ex-danseuse à Tambola, il y a Sandraline Baboté, il y a Balé qui a tiré la biso bagaz et basé Miko Star qui dirait pays Chaften, donc Toza et Belé et Nani Bénédicte, il y a Papa Wimba. Donc mes condoléances, tout ça va Sernanga Zambrota et BCBG, tout ça et Belé équipe nationale classe A, tout coup on chaque dimanche à pour et lokoto lingato sala isa surprise mo kilero ka moi mo kilero comprendre to binaki na buzo baté et lokoto lingato sala ba comprendre qui est biso et qui on est
capable. Pensez-vous parce que les sanga oyo vous pouvez changer ou bien comme ma structure sous par rapport il y a des danseuses oyo qui sont fait partie na ba groupe belé bon na bo changer moi structure mo comment boko bana kotambola siko au sein du groupe na ba o ba pe baza indépendant et le côté sala na ne salamate pour la danseuse ils allaient à journal ba chanteuse ba musicien et tout mais auto sala ils allaient première fois et salama donc retrouver la danseuse tous allaient ko partager juste conseil ko tambola et ba danseuse oh ba bota ba papa ba sundola bana ba danseuse oh bazana kamoko bo difficile tous on a pour na ko aider pour na ko sunga comme ils allaient ko la ONG mais na ONG wana toko banda ko bimisa pe ba danseuse ba o bazana posa ba danseuse ba ndozwa wana donc tozana ba contrat to banda robeta se ba bana posa na biso donc tozana ba tozo kota studio déjà pour na robeta eloko ya ba danseuse nyonso ya RD Congo donc une fois ba bengi biso place boy to kende ko sa musala to kende to ko trier ba danseuse il fallait tout ça là donc voilà petit nango ganga awa no ndengeza wana tonto juvenal ngaba masolo oh ya niango depuis bimaki année passée na décembre jusqu'en séjour il y a rien autre au monde ya grave à bouger dans Pékinité et apporter rien mais vous avez beaucoup parlé et apporter makambo ebele tonto je veux babi makambo makasi ndezo banda hein papa tout ça tangazo l'immigration canadienne non makasi zo banda Olga pele mutazo sala qui cuisse de poulet 001 d'Assas Kobar babi makambo makasi zo banda au mona ba clip toza déjà na producteur na biso Ricky Kabambi toza déjà na ba contrat par-ci par-là et il faut tout réaliser yango alors yo moko mona na YouTube Université Talama na trace déjà ba wakati on s'en plie nabi je pas envie il est ka awa ou pas mais moi juste oh isa important na vie nanga et lo konanga ni Talama hier li banda mboka na zoape moi makoki parce que awa ba rotala kaka pe ba banda rotala ka mais yo bito na monde bi boya yango to ko ba boy sans le savoir to na monde ba PDPD yango to ko ba double sim to wana ba mondi ya balelelele yango zo mona tozo koma kaka ne makambo zo kende na vitesse ag donc ba veut dire cuisse de poulet azanae malamba donc lengo cuisse de poulet ino ne baloba ke fimoko trop ranquiné na batu na bandero na bana basi tout consort vous insultez vous critiquez mikolo baisse na réseaux sociaux cuisse de poulet voilà vous voulez en faster tout ça c'est dit à quoi les a olukanini juste cuisse de poulet za star a ku star so na ku fi star kati na mokili ezana mabe premièrement pour nkolo na ngana kokufa star kati na nkolo Yesu on en premièrement bobo ça na ngote so nzambalo la pesi biso souffle de vie ngana kokufa star kati na nkolo au comprendre ngana la star so ezalaki mama fumwento so ezalaki le msusu yogolo yo c'est Zagile Msusu Anzuluka akomangai moi si mukola mobali olunga ke ngolo ba mabwete poza de cuisse de poulet moi si mukola mobali poza de cuisse de poulet à Valence akapala akone pa ko tuna ngaye yo mzamba dance o na sala tikala bikamwa histoire bo changer te donc na bibo sangana bo kota na ba réseaux sociaux na posa mafinga na bino wana sala nga grand bien masana yo pe na Paris a utoloba oyo yebibi alobi tonton de la presse congolaise sa beta na eba Zénith ba double Zénith ngana ya maison mère na beta na ngelo roté mais lelo oyo na Europe na okanga pour mais yo bien adversaire na number 1 wa na Paris c'est Jackie Bilengi la divine mais mutu yo tangela ngana tikala ko yebi na tikala ko yebi te Jackie Bilengi ba gros bisous siko za ma chérie ngana tikala ko yebote yo yebi ngana tikala ko yebote natala est-ce que mon ngana salle émission natangi comment ma chérie Jackie Bilengi ma chérie continuer tout le monde bébé Jackie obi pose au gaz faut finir nga so fini mutu so au gaz te on est un conseil gratuit na PCO il faut crétianga ko crétia ba yumate ko crétia ba semba te ba liaka na rotonga ba liaka na rofinga moto ko beta na ba Italia ke beta na ba Angola ke beta na ba Marseille na grande production na lobi ko sala émission te na sentiment
po ba vie batala ba vie etala manande bokomi bikoma koma na ba vie na bino na ba komi ba journaliste mo bo na bité ba 6 na ba so etala maraté soki ba ye pa na nga ba biki kwise poulet ki tala ya Congo ki tala ya YouTube ki tala ya Paris ki tala ya États-Unis na nga bité ke kwise poulet so asala émission fo muta chrétien bo etala ma part Miko Star na sœur na nga Sandrine na beauté o ba biki ata na chrétien kwiste ba kotala nga ata na fingi kwiste na robine na bien mokile royoka. Et ça, en fait, il y a un chrétien, on a peut-être. Je vais expliquer que Nata, comme on est Nathalie Fiango Binani. Chaque bilingue l'a dit. Bilingue. Ma chérie, moi je te calcule pas et je n'ai jamais écouté que tu as la tama kamnayo. Mais na biso za masalanga un jour tu robé ta featuring. Tant tu robé ta featuring. Yeah. Nga. Pas ben nga non né. Mutuka ba problème. Jacques Ebinga mais moi je la connais pas. Voilà la première fois abina na côté ni. Asala ni na Congo. Mutuka ba bilo mo bia pamba zuma caméra na micro télé ici. Lo ba ben salité pour bona pour sa vie etalama yebsanga tala tous les missions ya ba danseuse basala na Congo kombo na ngezanga izala kaka yo pe na pour comme ça peut 100 000 vite ay nanyang nga kwise poulet siko na comme ça c'était siko 5 ça ba vienne nyonso et puis ça combien yango boluka kanga po bobi ke ngande nzamba base ngande nzamba ba vie na ngwa ebité nzamba ba vie na lobi boyo na yoka kombo on a trop c'est pour les filles moi chrétien quoi ça là qui boy n'était soit ça grande ça on a ou toi masse je sais pas na ba âge bo paye ça j'accepte boyebani to betane après ça mara bozala na la maison mère oh mais la maison mère mtasa ngana yana kuta BBC ça succès na kuta Linda ya na ngaba mbote siko do mo so bala l'alliance na kuta sunani et sili ba pesi na ngaba mamuluba ngana wengena na kuta Linda na BBC mara yolo bana mais alobi na ngake malgré abeta na été abima na epete mais tout ça la guerre point nini ngana kuta ngai na kenda poto BBC atika la grande danseuse à monde ser na ngabi bisa Ronaldinho o expliquer nga ba danseuse bina ta sale loto cha miko po ngala répondre yo po ba vie etalama il paraîtrait babi bes yo nyoso oyo bes rumo sala o bes bat ba question ba réponse bat ba c'est là yo peut-être ça par rapport ya ba retour ya ba mbiscade oyo komi koleka lelo entre yo na on ne peut pas aller trop vite là-bas mais yo mo yebi o komi koloba ba n'importe quoi liboso ya micro quoi insulter mimi chikeva n'importe non na respect ba parents tout premièrement et là comme ça na mboko bat bazanga respect pe botosi beaucoup quand on combat na ben salité au point na ben salité au bolo bana c'est pas poli et on a dit bah journaliste net arrêtez-vous avec vos blagues là avec moi arrête donc bobo s'arrêter et mikolo avant la salle émission fona tala nani na rosa nani na rosa lati bo suba bola la mtayo lukanga na salle émission te bo zaka na respect de ba parents batu mais tout ça c'est dit à quoi? Parce que bon, peut-être c'est pour la première fois qu'est-ce qui ne va pas et ça m'a ramouillé. Il n'y a rien, moi je ne veux pas là, écoute, tu vas dans la bande de l'école, moi je ne suis pas là pour Koloba des bobards. Tout le monde va yébike, moi et Banyafania, Tozalaki, mi donc approche dans rien à dire mais si bolingo c'est si là pourquoi basinaye hein tellement bayebika ke ngande nazala leader il faut faut pas chrétien ba nos alaka yo yebi vous comprendre et ça logique bango tout on a ba chrétien ba yebika ngana nazala ki moi si ya mobile na bango soit disant comme ex nanga to benga mikolo bana fania erreur moya grave auto connecter tout ça na vie et si déjà salama na ko ignorer to lingana ki trop ba gros budget skozali moi na mama yo yebi boa cool bra ba mbote sikoza to solo lokwa mikolo ngana zala copine o mokili mobimbe ba histoire ya ngana yo etikali donc etikali agbalbani gravé agbalbani etikali gravé na ba beaucoup ya Congo. Vous comprenez? Histoire ya ngana yo et atolingi moi si ndenge il faut moi si na star ko lekanga il faut ça reconnu ko lekanga pour banda nouvelle vie mais mokili mobimba ba biki ngana tozala donc coller serait coûter trop ça lelo mutam to sa chemin na toza on a te pona lo baba bêtise pona lo makam moko boy tandis que tu passes un bon moment ensemble on peut pas dire de n'importe quoi ouais ça télé lobiso ba moni yonanga parce que na yebinde yo fonctionnera yo fonctionnera na makila nanga yo pour fonctionner na makila na il fonctionne dans la makila langa recto verso donc et ça qui to côté ba mon le lobiso na yo to comme na ben silte na télé c'est pas poli moi je fais ma vie na ba chérie na ta chérie na
na kati Allemagne papa langa nganga mingi papa langa Ben Ngombo Umela na chéri na ngai na kati 001 na batu nyonso balinga quiz de ba chéri na ngai ya basi na mibali baza ba chéri bokende allez-y bon ça va polémique ndé bon mesana moi je calcule ma vie na calculer Olga Pelepele ndeni na kende 001 ndeni na oluka ba faire etambola je ne suis pas là pour na roloba salaki salaki je vous encourage allez-y continuez et on sait la ba publicité ya ngom te sala makasi nanga balobi eza force ya bayuma eloba Miko Star koloba loba eza force ya bayuma nga soko ki makam nanga te fo me mangana IP crime pour na ne ba okatela biso makam pour ce ga yo mona bo moto boy oyebi ko za na tante alors je suis star non kufa star avec vos bêtises là nga non na beta tatouage te comprendre non na beta nga tatouage te to betika ba couleur ya boxer na ba basket to na se omne mo bo mona to loba te to bito banda loba mabe Biri j'espère que vous avez makambo quoi. Donc voilà. Biri est-ce que vous avez makambo? To zui to loba penance que c'est rabando. Ah banola ser pena fo. Na beta la tatouage te. Na beta la tatouage te. Est-ce que vous avez makambo? Loba so kozite abaluka lisusu. Na beta la tatouage te. Batu bazo sala ba polémique na kombo nanga. O kwise poulet abine mutakala o kwise poulet saliboy. D'accord, ça me fait du bien. Nga esa la kano na tikala o sala mambona te. Ata bozwinga bo déshabiller nga bo publier nga je n'ai jamais fait ça et na tikala sala ngote nga na beta na tatouté banda na mutu tina nzaka na tatouage yo mo po yebi to ko mona logo mobo wana ba ko lobaki o ya cuisse de poulet ba ko binisa yo to mona na tatouage mais biso pe to moni tatouté à n'importe quoi so monio qui bien ça lo bien non arrêtons le bêtise to moni tatouté non je vais un peu de respect dans ça moi ça mon tout na bina moni tatouté oza oso TV no yo moni ngo po bato ba mona ngo ngala tikala ko beta tatouage te bozwa kasi mona gazi to moni te ete tikala ko beta tatouage te alors botika la mama kam na bino nga ko stepule mbuma tondolo mbuma lidame yeyo il était très ouverte par rapport à Bamarambo. Vous le savez, là je vous dis d'abord la vérité Kapala petit nanga propre ya palais ya famille donc si je le fais ils aura peut-être pour na kolongo la ko démentir moi marambo belé au boromona voilà c'est pas respect ils a inapproprié insupportable tous ces genres des accusations par défaut ya on mona ki ke ngai moko na ya sur le terrain pour na passer na émission pour na ko kebisa ko mettre en garde tous les confrères et les concerts au Yobazo les canaux télévision pour dire de n'importe quoi, de publier de n'importe quoi. Alors restez branchés avec Elengia Congo. Il y a Juvenal qui bat là, Yoebika Kababi Elengia Congo TV.com. C'est juste là pour promouvoir la culture congolaise à travers le monde. Merci beaucoup. Ça c'est pour la toute première fois. Mais pourquoi bon tenir un regard mais comme si comment on a ta soutien pour tout ça. Ah tonton j'y vais. Arrêtons avec tes questions là hein. Non on a battu là. Il ba question se faut poser hein. Oh soit kaini na la tabo inaka ya ko excuser nga na chaussette te mona pona basi o babala te babota te mabele ko ya bango to la bango yeo pona no bota te jour pour bota te moi na boti ata na bota ta bébé ameli papa na ameli boye kaka moni bino boko bunda na mbuma tondolo bo bunda na ngate boko soko lié belé aussi ça honte mais so lié mukie okosilisa yango il faut si sango tina suka. Alors par rapport à ce qu'il y a la production bateau peut-être pour ça une idée il y a un projet na yo ozo sala dans quelques secondes. Quiz de poulet aza obine boyebi maram nanga na sala na ta ya olobango ti na tolo maram sala te mais makam na yo kasi ma musique on se pose la question bazo fina ngai ba tida ko ratise nga déjà vol nanga les premiers bandoki ba oyeba te baza na bongo et si comme bunde ko beta boroyoka boza na bino pio le ba fe nanga Naval Ipeke et le baya Totorino Richie Totorino Watanabe Costa Noza
Costa Nova na kati ya Luanda, Beni Dirk ya na Nalva Manzambi, Gislain Zamba Kabelo, batutu baninga quiz de poulet bozana no temporiser Amos Ndaya ngayo Beni Dirk et Nancy la perle na kati ya Paris poto na poto akone pa kotuna et Fallon Wifi ba copine nga tout bozana no temporiser JB na kati ya Luanda, moi c'est kitoko Cadillac na kati ya Luanda donc quiz de poulet Jama Vert petit nga Esther mon poto Esther mon poto petit nga Esther petit donc petite sœur na quiz de poulet moi na kati ya poto petit nga Esther Oumela donc voilà c'est qu'on peut retenir par rapport à l'émission oyo pour na bateau landi biso premièrement méchanceté na yozaki d'abord de premier par rapport à presse ndenge ba komi ko changer ba masolo naza na couleur té mais nazo sepelate na façon base comment ka so ba moni moi likambo moko boye et comme le quoi base na bango mo boye au salle émission il faut comme n'importe quoi ser na tabu fatou Yaya moto tabu fatou hein la richesse est là qui pana yo tabu fatou nazo comprendre te batu bazolinga nini nga na yo yaya na nga Yaya bata Karine Mokonzi yaya bata Christe pour les fois chérie madame hein madame tabu fatou Zaina mwana mvoama Feza RDC hein batu nyonso balinga quiz de poulet ba mama poto ngayo Luanda mwana bino yo bolanda bikoma komate naza pona bino. Merci beaucoup to landa bikoma komate oza pona biso na moni déjà kuna des mines rouge de GPC my god donc ngai mais merci quand même na bato tout ba lingara biso moi deux personnes mboteka parce que mine rouge de GPC kuna na régie déjà moi mboteka et puis voilà ya liboso kopesaka conseil na bata bilobela ko tonga ko loba ya manduka ba faible botika quiz de poulet na carrière na ye ba tembende yango esala bino botika mninga na carrière na ndenge pe na bien botika mninga na carrière no moni ko critiquer wana pe to lembi na biso mais botika mninga na carrière ne botika Karine Mokonzi na carrière ne ba moti na ngebe na pesi na o chimula bo tenir compte te que retour et rozongi la bino o mona ne ba o publier bino miko pe kala minute to mona kuna miko ako ganga ya agent na pesi mbote o na René Abiri na o pesi mbote ba ko diriger bino po bo ko kende kaka wawa te wana ba danso ba simba peut-être Android na suka be fimo boye asimba Android na suka batindele mo Android ko mo bina school bazwi taille so landeli pe mo makolo eko kana te fo mo pe te makolo ya yete place ba futeka na tatouage za ja yete za pe ya Karine te ya na ngo za pe parce que de poulas na tatouage te Karine Mokonzi na tatouage te makolo Karine Mokonzi ya minene mais na forme ante vous comprenez donc ba futé na bango fondé l'accès longi et longi pe ndé tant to mona ba musu ba publier mutakala to mona longi to confirmer ma musu donc conseil wana pina faut aux alarmes tout. Merci na vie na papa na JP Lukombo Mikoranson na bosanyo te papa babi bambote belé na babonzuzi lipondo pesa mbote te papa na ngai monstre d'amour autrement dit ordinateur miko mutu montre babi représentant ba danseuse nion soit qu'il tira PV la chef ten donc bambote belé na nous tigresse Perlette Chichimo na bosante babi Rosette Kamone la championne ya tout ça na ba Sandra na ba beauté tout ça na bango toko lobela kaka toko lobela donc bambote beli na yaya la championne yo yebika Jésus Noka merci beaucoup na bato tout baso qui tana bango ya kolanda tonton de la presse congolaise merci j'espère que message ñon sont déjà bozu yango par rapport ya ba makambo oyo e ko bima ba beze ko bima donc elle était vraiment ouverte ya kopé sabino ba makambo so yango yete za ngopé Karine Mokonzi te merci na héros d'Alomba bébé boké tu confort la forme classe mondiale moi si ya famille qui bala ou famille qui bala confirma déjà pour abattre peu moi ba record moi belé donc yobi maman na Kelsey maman na Didi Stone maman na Bénédicte donc ba bora pembe pe na yoga ba richesse donc kindoki na bonzambe mais kati na nkolo kindoki politique ndeka na ba ke ba te kindoki ba somi nganga ba sala eloko te kolo tonga botoli tongo na ye rythme nzambe yo yebi masolo masara ngai kojo okamaji donc kindoki na bonzambe yo yebi kaka mwana ndeke ata botami na se ya mvula akokola kobima kaka mapapu un jour Tracy Mbelenga pro la même magique Glody Diasuka boucle Glody Diasuka la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro